nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimi ya nzambe tata eyingela omabota mapino tokoloba bobele na mayemanso bazali koleka bongo na république démocratique du Congo mpe na bayo oyo bazali bongo komokotola ntina ya likambo etumbala biso mpe na basusu bazali bongo komokotola yango te pamba te moto na moto azali bongo koanalyze na lolenge na ye mpe moto na moto azali bongo kozala mokonzi na kwa na ye mpe moto na moto ali koyeba te yali nde likambo ya ekolo basusu bakobundela nde bato basusu bakotala likambo ya Congo kasi bakoyeba penza kososola yango te na yango nde tosengaka na bino ete bosabone massivement na chaîne na bino ya Libération pamba te awa penza tolobaka na bino bosolo mpe totalisaka na bino maye oyo mazali bongo komoleka mpe toyebisaka bino likolo oyo nyonso azali koloba mabongo na se ya libeka mpe toanalizaka tomobilizaka tosensibilizaka toconscientizaka tosalaka bongo éveil patriotique mpona kolongola peuple congolais la bolema tozalaka bongo na likambo te na moto moko to pe na moto moko me tolobaka nde likambo oyo ezali komosalama mpe tozongiselaka bino koyeba ete esengeli toyeba makambo mauti wapi mpe mpona nini lelo tozali kobika lolenge oyo bayi kongomani bana ya mboka ekolo Congo bolongwa na baparti pris lolenge bolobaka lokota ya français bolongwa kobundela bato po ete akopesa oyo ngbele bolongwa na komi kanya koyeba te ete bokobunda nde etumba ekolo bokobunda etumba oyo ebandila biso te to mpe ebandila bino te kasi ebandi bongo na yeba nkoko bapatriage babiso babundaki etumba oyo babundaki yango mpona nini babundaki yango pamba te mpo bamomonaki ete moniokoli eleki ekipe pola te l'États-Unis d'Amérique nzambe azala na wapambola yo mana na ngana kunyado na ngai na États-Unis pe bino banso ba oboza na États-Unis d'Amérique président Valéry Mangito kata ko benga na toko zona te kasi na yebeke ngoki ko beta toko zwama boali bongo ba yike na États-Unis na Canada na mboka papa Alfred na mama Clarisse na Angleterre pa yanga mokonzi Jean-Jacques ali kuna na Angleterre bandeko ba yike Big Daniel Ngenda boali bongo ba yike bandeko na ngai likambo oyo ezali kosalama na République démocratique du Congo po ane bungisa biso mayele kila metilete teke tumakale ko tobokela lokondo fa pecado na tango tokomi bandeko la ngai pasteur Willy na mo Carmen na akene pe mama na ngai la Chabelle mama sociale tokoyi kobunga te pola ni toali bon kobunga soki ba patriage babiso bandimaki kufa pe babundaki ni bawela eka mabele babundaki pola ni pola monyokoli mendele bako nyoko biso bako kata maboko bako boma bako sala makao mabe ya kobetaka fimbo bolanda lisi to lekolo ya bino pe ba patriage bamoni ke boyali malamu te nde baye ko motombola mongongo lumumba betaki mesa gangaki alobi to tika nanu ba conflit na biso to sangala bomoko pona likambo litali République démocratique du Congo akomaki pe mongoloto penza epa ya mama wa biso pona kotalisa ye pe bana na e mais abangaki te po alobaki ete na kobundela nde ekolo wa ngai atelemaki angangaki mpona ye ekolo wa ye babenga ye bakombo nyonso drapeau batufela ye soni basala makambo ya lolenge me lelo oyo likamboli ya papa wana ekobota mbuma po ete bato bayike bakotala bobele etumbala ye kasi bayike bakokotolo tema oyo ezali koleka la République démocratique du Congo tala bisika toye na banzela mibale banzela wana mibale oyo bakoti na nzela ya lokuta kasi bango bakomona lokwa baleki mayele na bato bakolobela makambo ya solo mwana mère de Brune en Autriche nzamba kopambola bino po tobunda etumba ya Congo bo partager mes missions bo s'abonner bo liker bo sala ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime bo ta l'émission du début jusqu'à la fin bo zapper le côté bo partager mes missions merci encore une fois na Gauthier Boulay na Flansa moninga ya JKM le number 1 océan de la presse congolaise
to sangisa mayele pe makanisi ya biso to sombite na yango esika moko pe to na posa ya misolo ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita baba ifoku yo moto pe bakoko lumumba tant o ezali ya misolo to milengele nzambi to yebi ngonga te maye mansoma o makolobama ezali ko sala pasi po ete bandeko mosusu ba ko sala théâtre na likambo ya mboka ba ko kende ko chaka ba formule na likambo ya mboka ba ko kende ko kosana na likambo ya mboka ndeko la ngai M23 bali ko zonga simate M23 bali bongo ko bunde tumba bali bongo ko ya objectif la bango ezali ba atteindre forum na bango ba atteindre makambo la bango po ete bazwa République démocratique du Congo bolimbi c'est moi moke po ete bazwa ekolo ya biso bazwa minere ya biso lisitwali wala boyebi yango to pesa bango biloko utokola kala bako zo ba caoutchouc na Équateur bako kende bamoni mabele ya biso etonde nkita bamoni mabele ya biso etonde nkita ya balengi lisitwali ya biso totonga yango na bosolo te mais mona mboka Lumumba lobaki nini alobaki lisitwali ba Kongo mani tokokoma yango biso moko tokokoma yango na bapaya te po bapaya bakokomela biso likama malamu te po ete bapaya bazali bongo la posa ya misolomi ya biso ya biloko bya biso ya nkita ya biso biso moko tozala banyama tozala bato toyebi eloko te to dépendre na bango nde bolobaka lokota ali français batata bamama bandeko bayi bacompatriote boni bokabwani lokola banyama boni bokofingana boni bokondima bosolo te ndeko biso toyembaka loyembo moko lokolo eyeli ngai seke nzakomba bino yebisa bino pona nini yokotala lititi kasi na liso ya moninga kasi nano otali na liso nayo libaya monene mo ezali ekoki kolongwa te pona nini yokotala lititi kasi na liso ya moninga kasi otali na liso nayo libaya monene ezali ekoki kolongwa te. Cela veut dire yo zomona kana liso moninga lipochi kasi o ezali na liso na libaya monene ezokoka kolongwa te yo longoli yango te. Bandeko na ngai o eza tanto sakana te o eza tanto ndima bindima ndima te o eza tatala liboso na mayema koleka ba mama ya moto moto mozima mite. Assalamu alaikum na ba mizima na nga mama Jawa na bino bato bwali bongo na South Africa na mboka ya Gilompinga Guillaume Ngangula opegilo mboto na Point Noir na sibo photo telema bibishi bo seko la Brazzaville to telema yali bongo likambo la mboka Mirai Bokako bandeko nanga ekolo ya biso bako boma biso likolo ya nkita na simba na bato bako linga nanga akoya akoboma ayeli lolenge Mzee Laurent Désiré Kabila yaki azwa bakadogo abana kozwa bana acha bango soko boy na l'armée abomi bino banso ba video ezali mo yeto chezate abomi bino banso bolandi video ezali ko circuler ba bombardaki ba bomi bazui mwana ya bébé bato boko linga nanga boko kufala nanga elongo bazui mwana ya bébé akotisi poignard na sexe mais bayike bako sepela bapesi bango sanction bapesi bango sanction babelole bapesi bango sanction ndenge bazana baza pini ndenge bazana baza pini nalobi ya Kabila bapesa sanction combien de fois vous les Congolais naïfs Kabila oyo lelo se prononcer tout bapesa sanction combien de fois na mindele la bino combien de fois akobima te abimaka te bakoboma ye bakokanga ye bakanga ye bakanga Kabila yaya de Trump vous muta okote la bino azate et c'est bino bona muta okote la bino penza bozala muta okote la bino vous les Congolais
bosa ba ignorant hein nani akokote la bino ba occidentaux ba na besoin la bino ba insensé oyo est-ce ba la besoin la bino bino bozo bunda te ba kote la bino nani bande de vauriens bozo zela kanine ba pese bango sanction hein ba pese bango sanction mais ça c'est quoi ça nana ko pesa bango sanction soki yo boko telemite po pesa nanga sanction nani ko pesa bango sanction soki yo bomi rwandais te vous vivez avec des rwandais na mboka la bilo ba rwandais ba travailler na mboka la bilo ba Robert ba ministre de décentralisation ba Moïse Nyarungabo ba ministre belé bazali awo hein c'est quoi yo zo lo ba kaka ba ko pesa bango sanction hein ba pesa bango sanction et c'est ngwezali guerre esili ba pesa bango sanction tango bazo boma bato tango bazo boma bato hein ba ti pesa bango sanction bango na basali crime na mwana ya bébé soki ya 5 mois wana sanction hein wana sanction ah ndekolanga pona nini ozokoka te to bomba ba Rwanda bazali awa hein ndekolanga yi moninga bo webo papa deni nanga moninga nyango we nyango isoka we waka o waka we mongo bokula kaikala nga moto zokoka te ko venger pour l'année tozo sunga patrimoine na biso te pour l'année tozo sunga nation te toza na héros toko sanate toza na héros toko sanate mwana mboka Félix Antoine Tshilombo péché na ye ezali parce que aibaki mapona motema ne makasa azali ko endurcir yango parce que akofuta la nzambe ya Congo soki azalaki mutu penza oyo kaza petelo mais aujourd'hui a sauvé nation na ye parce que azomona ka Amélie Onzele ezali te andeka sauver nation na ye soki azaki Pierre andeka se repentir mais comme aza Judas hein ako se repentir te parce que aza tantôt plutôt koboya ko négocier oui bien bon parce que aza n'était faiblesse mais kolinga ko nommer lelo ndenge zo nga sala union sacrée nationale union nationale na ye c'est déjà tard pour azolinga siko apesa ba marque abunde bayokalaki apesa marque pouvoir bolanda ka te loko moko circulaka des prisons Marc Kaboun devient président hein de Marc Kaboun azozwa poste pour abandasko yoko sala pour distraire des gens lelo oyo bazo faire circuler maloba mona mboka Martin Fayulu m'a dit du oloba kala nanjili tia ngola mona mboka yangote bino bolingi nyobi oyo boya lokola lobi elekaki ba Rwandais banye bamemi biso Laurent Désiré Kabila batie na pouvoir ok ba imposer ye balobi chef d'état-major ya Congo il faut de la Rwandais ba ile mono comment eleki nani James Kabarebe est-ce que ça congolais prof Kalele a salaki prison pour la mibale pour alobaki ete Kabarebe aveni Rwanda aza congolais te babwaki ye na makala mbula mibale sikoyo Kabarebe aza wapi alors bolingi lobi ba Rwandais bazwa mutu moko so bavoye wapi soki nanga soki pinani baye na ye awa balobi na ye ke nyo ozala président bazwi Rwandais mosusu chef d'état-major bazwi Rwandais mosusu batie soki wapi mais sikoyo na loboko ya ata ya zoba na poche ya zoba batiaka loboko bana mibale ata yo zoba yango alors sikoyo bango bayebi ke mbalo elekaki Laurent Désiré Kabila basigné ba contrat na ye basigné d'accord aye akomi alobi ne jamais trahir le Congo bon sikoyo bakozwa mikano mosusu bakozwa pensa ke ba Rwandais ba kwese biso banyukola biso mingi bakokende na bakokima na étranger naza na moninga na ngai tozalaki na ye mpe kuna na Chicago komona ye Selou Dalen Diallo ya Guinée
ye ta gagné que l'élection lokola ngai mais batiaki ye pembeni batrichaki mais sikoyo bamilitaire baye basali coup d'état bon ye alobi ke bon lokola bamilitaire baye basali coup d'état balobi ke bakovanda kaka mbula moke mbula mibale bakei batiki basali baélection mais bamilitaire bazwi elengi ya pouvoir. Maloba oyo bakomi koloba ke Fayulu a changé langage. Non. Et là comment tozo ka la gouvernement na bango. Tiens Félix, ndenga remercier Bemba. Ne soyons pas distraits parce que ceux qui voudront mettre à genoux ce pays, ils vont passer par nous, la classe politique. Et ils vont compter sur notre distraction pour dépiécer le Congo et pouvoir mieux le dominer. Et je crois que nous sommes en train de leur servir le plat qu'ils voulaient justement pour en arriver là. Par notre quasi-silence. Quasi. Parce qu'il y a des braves. Je ne vais pas tous les citer, mais le VPM Jean-Pierre Bemba, le Mineta Guy Luando, le VPM Jean-Pierre Liaou. C'est pour ça que j'ai peur de ne pas tous les citer parce que je peux en oublier. Mais j'ai vu des gens monter au créneau sans avoir reçu l'instruction de quoi que ce soit. Ils ont pris l'initiative pour dire à notre peuple, levez-vous. Dire à nos jeunes, enrôlez-vous dans l'armée. Parce que c'est le moment de... Félix Azagi Dani na union sacrée na ye. Vital Caméra kenda kite. Atinda ki batu na ye. Et abimi loko la traître. Et pas ya bato ka bakumisaki. Yango ngala lobi eh. Bandeko la biso ya I2PS. Il faut beaucoup réfléchir sur mboko ebongi to kanga bino to. Parce que bino makambo bosel na mboka oyo. Tozo comprendre te. Kaka bino bokumisa ba Rwandais. Yo nani obo ya Kagame. Kaka bino bokumisa Vital Kamerhe. Faiseur de pouvoir. Kaka bino. Mais bozali ko bosala ke patron na bino assuré qui contrat. Basa l'alliance. Attention avec l'alliance hein. Basa l'alliance na Vital Kamerhe na Moïse Katumbi. Balobaki 10 kade no 10 kade no 10 kade de beto basala kiambo eh mateso yango mateso yako mateso yango botala yango te ezala ba vidéo azolo bala bango ke soki la meki ko trahir bino na koza la maudit et puis bosala nga mabe ba Vital Kamerhe bazana ba vidéo wana donc akoye ko trahir bango te hein si a trahir bango ba ko sala mabe parce que aloba yango pieni. Vous avez vu que Félix avait fait des pactes avec Vital Kamerhe. De peu importe la division, peu importe que le balabango, il y a des places ni ni bango téléma. Il y a des places ni bango téléma. Lelo oyo a komisi Bemba a komisi nani. C'est peut-être bazong si Bemba ministre de défense. Ngana kolela kakati. Pour Bemba ou te ko la ministre de défense a salé le route. Même bassin na eloko te. Donc ezaka mbongo zo tourner kala mnoko mbongo. Même bassin na eloko te ezaka ko se manquer la nation congolaise. Même bassin na eloko te. Parce que Bemba akolandaka makama ya Félix. Parce que Félix lelo akotika la kosenga guerre te. Félix lelo akosela biso kaka bisala sala parce que azana danger. Ce qu'on bateau bozo ke lela bango baboyi na bango bino. Vous croyez que décision en France, ndenge yaza derrière l'Occident, derrière la nation, na biso eza lelo. Impérialiste histoire bango ba koma eza lelo. Pa belge balobaka la biso nini. Après kozalaka kaka avant, ata bozo indépendance lelo, boyeba ke boko zonga kaka. Na casa départ to kozonga sabino kaka. Yango yote. Yango yote. De pour la bango biso toko za la liberté.
Toroko gérer nation na biso biso mon côté parce que mboka la biso za monene parce que za na minerai belé alors bango nde faut ba continuer ko gérer biso la 21e siècle tous à la baumbu. Tous à la baumbu bandi kolanga. Bolandi ministre rwandais wana makamba lobi la bino. Lelo oyo moi nyungu ezali ko bimake. Moi mboka Martin Fayulu Madidi bazolunga ko chef du gouvernement. Bon, tout analyser. Est-ce que la Ngonga o mon amboka Martin Fayulu Madidi a quoi continue travailler dans le gouvernement ou ezo salama? Pour Nangai personnellement, na roloba non. Mais na habité pour la bino, ba téléspectateur, ba abonné na biso, bande ko ya SID. Tout discuter ensemble, tout analyser. Le moment n'est pas propice hein, pour Nangai. Parce que, maman bonheur. Moi, je suis Martin Fayulu à Senga Mbala Ombala. Moi, je suis Martin Fayulu qui est na maponami oyo a okendete. Basango, basalisi fiasco. Ya koyebisa yezonga kota. À côté sans député et là qu'on est ça de part il y a batunaye belé parce que bango nyoso bazaki la poste pe ba postuler bazaki pe la bateau ba voter bango parce que jusqu'au preuve du contraire bokonza Martin Fayulu m'a dit nous devons triompher pour yende ba voter qui est massivement combat ezali parce que ba détourner voix ya Nzambe ba bafouer maloba ya Nzambe alors Martin Fayulu m'a dit d'ailleurs qu'on songa pour le koyoki la basango boyebe lo koni elekelaki ba ridiculiser samba député mokake obunde tumbande eleki ndenge elekaki et mon amboka Félix Antoine Tshilombo a traité ki bango de toutes pièces sikoyo ezali likambo nde mon amboka Martin Fayulu m'a dit à réunir peuple congolais à réunir bato o bazala souci ya kobundela mboka ba solo la lolenge na bango ba yeba ko bimiselo ko moko pona kolongola mboka na crise oyo sa mona mboka Félix Antoine Tshilombo et loko o monezo ke mabie parce que opposition dirait zate parce que ba opposant baza divisé ce qui opposition ezala ki pe fort na tango oyo mais tozo mon opposition loko nyezo sala mais jusqu'au preuve du contre ba opposant bazate. C'est ça le mal. Bon, opposant bazate. Il fallait opposant ba yokola na ngonga oyo bacha pression na pouvoir et peuple alanda bango. Parce que normalement il faut mon amboka Félix Antoine Tshilombo a démissionné. Parce que yenda créé crise na kawo o tozala ngolelo. Alors, si ko ndenge tozalia. Si mon amboka Martin Fayulu Madidi andimi basali gouvernement pour na sauver nation entre guillemets directement à se rendre faible directement comme faible parce que ça touche ba osimbisa ye po bilo to boyebi que Félix a changé la life Félix a tindi basango et comme kuna ki côté mususu aboyi azotinda basango mais koto basango bazoya abimisa basango leti basango baza ba traître donc aza la position tesco aza la position te yangola toyo kalano malobanini président américain alobaki. Coup de tonnerre pour les présidents africains. Le président américain Donald Trump vient de taper du poing sur la table face à la corruption et à la mauvaise gestion en Afrique. Dans la journée du lundi 17 février, le président américain a signé un décret qui consiste à bloquer tous les avions privés et les appartements que les politiciens africains ont achetés aux États-Unis. Par ailleurs, le président Donald Trump a également déclaré ceci. Les enfants des présidents et ministres africains n'ont plus de droit de venir faire des études aux États-Unis. Ils doivent étudier chez eux en Afrique pour contribuer à la croissance de leur pays. Fin de citation. Cette déclaration est un véritable coup dur pour les présidents africains corrompus qui ne veulent rien faire pour développer leur pays.
L'Afrique est actuellement le seul continent sur lequel les présidents et les ministres pillent les richesses de leur pays pour s'acheter des appartements de luxe en France, aux États-Unis et au Canada. Toutes les familles des autorités africaines ont des appartements de luxe en Occident et ils font la belle vie au moment où le reste de la population souffre. Les présidents et les ministres africains sont les seuls au monde qui envoient tous leurs enfants étudier dans les grandes universités en France, aux États-Unis et au Canada au moment où le reste de la population étudie dans les universités délabrées de leur pays. Ils ont refusé de construire de bonnes universités pour leurs étudiants. Les présidents et les ministres africains sont également les seuls au monde qui quittent leur pays pour se soigner en France, aux États-Unis et au Canada au moment où leur population se soigne dans les hôpitaux délabrés de leur pays. Ils ont refusé de construire de bons hôpitaux dans leur pays et au moindre malaise, ils prennent leur avion pour aller se soigner en Occident. Cette décision de Donald Trump va désormais contraindre ces présidents africains corrompus à bien gérer leur pays. Coup de tonnerre pour les présidents africains. Le président américain Donald Trump vient de taper du poing sur la table face à la corruption et à la mauvaise gestion en Afrique. Dans la journée du lundi 17 février, le président américain a signé un décret qui consiste à bloquer tous les avions privés et les appartements que les politiciens africains ont achetés aux États-Unis. Par ailleurs, le président Donald Trump a également déclaré ceci. Les enfants des présidents et ministres africains n'ont plus de droit de venir faire des études aux États-Unis. Ils doivent étudier chez eux en Afrique pour contribuer à la croissance de leur pays. Fin de citation. Cette déclaration est un véritable coup dur pour les présidents africains corrompus qui ne veulent rien faire pour développer leur pays. L'Afrique est actuellement le seul continent sur lequel les présidents et les ministres pillent les richesses de leur pays pour s'acheter des appartements de luxe en France, aux États-Unis et au Canada. Toutes les familles des autorités africaines ont des appartements de luxe en Occident et ils font la belle vie au moment où le reste de la population souffre. Les présidents et les ministres africains sont les seuls au monde qui envoient tous leurs enfants étudier dans les grandes universités en France, aux États-Unis et au Canada au moment où le reste de la population étudie dans les universités délabrées de leur pays. Ils ont refusé de construire de bonnes universités pour leurs étudiants. Les présidents et les ministres africains sont également les seuls au monde qui quittent leur pays pour se soigner en France, aux États-Unis et au Canada au moment où leur population se soigne dans les hôpitaux délabrés de leur pays. Ils ont refusé de construire de bons hôpitaux dans leur pays et au moindre malaise, ils prennent leur avion pour aller se soigner en Occident. Cette décision de Donald Trump va désormais contraindre ces présidents africains corrompus à bien gérer leur pays. Coup de tonnerre pour les présidents africains. Pourquoi ils ont décidé les Africains? Parce que jusqu'au preuve du contraire, Bazali sous ordre et Mendele. Les Occidentaux, donc il pas la bango va décider. Non, bango va décider pour la bisoté. Parce que bozo boma ba peuple na bilo bozo boma mboka na bilo bo que nombo ba mbongo na ba banka ba tout sostan na ba ki miso ba boyaki. Aujourd'hui, Talande va traiter bilo na Suisse. Parce que boza mette mamabe et aujourd'hui ba okanga kanga bilo la bino. Bozali bino bomona kit. Bobande ko finga mobutu awa. Bolobi na musée bolobi lobi na mboka. Mais comment bino boye bo ko ikutu na piège ya makasi. Yango tozali ko senga na ba peuple congolais. Vaut mieux être celle qui est mal accompagnée, président élu Martin Fayulu m'a dit. Vous avez celle des forces là pour vous en peuple. Et puis, bah opposer à solo beaucoup tasiko bo décider bo bimisa quelque chose. Parce que t'as pas bien opposer, ça veut dire il faut s'opposer na makambo yo sala manamboka na belo. Mais tellement basa ko intimider ba tout pour la arrestation ba nini. Opposition ils ont vivre été jusqu'au preuve du contraire, opposition ils ont monana té. Parce que opposer bazo lo baté bazo sala le côté. Il faut tout l'obéir à Félix. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un sabilo. Boyoki ba audio oyebimi entre guillemets à maman Marthe. Asengina Félix a bombardé. Mais ça c'est la criminalité. A bombardé banane, il faut le balayer betande la Kigali. Comme bazo banga ko lo ba betala Kigali, azo lo ba bombarder bateau et puis azo lo ba ngona haine. Que ba Swahili ba za banyama. Vous voyez ce qui se passe dans Mboka Oyo. Baswahili baza banyama. Maman Moboche zolo ba bombarder. Ba bomina no bango ba nyokoli bango bo sali le côté bo leba mbongo. Alors après bozolo ba bombarder. Tala ndega zo dégager haine na colère. Est-ce que Walande za combat ya mobile no papa Tchan Tshisekedi? Vous voyez? Donc maman paye ya mon Mboka Félix Antoine Tshilombo dirige aussi la nation congolaise. Il faut que ça naisse au bon de la kaolo bala moi non nasse mo ko créer tout hôtel. Ozo mona bisika mboke baby.
ozomona bisika mboke baby. De chacun des bazana ba pouvoir. Ça se fait jamais bande kolangai. Ça se fait jamais. Lobby mwana mboka Epenge a été menacé. Epenge azalaki menacé, batunaye ba menacé bango a mort pour batelemi basalaki matinée na bango. Du progrès ya Kingabwa et menacé mwana mboka Prince Epenge, ba yaki ne ba visa ki pour ba bomaye. Alors boye bisanga, mboka nini toko vivre, bongo bazali kotika ba opposant ba vivre te, bazali kotika peuple alobate, bazali kotika presse et dénoncer te biloko ezo salama. On tue les gens. Bato bazo kufa e bande kolanga. Bato bazo kufa. Ponanga, président élu ne peut pas négocier, ne peut pas avoir pouvoir moko songolo. Oyo euti et pas ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo. Parce que à se contredire yemo. Jusqu'aux preuves du contraire, biso to bundelaka vérité des urnes, to bundelaka transgression ya loi ou esalama na mona mboka Félix Antoine Tshilombo na batulaye parce que ba pécha contre les bons dieux. Oyo ayaki ko unir République démocratique du Congo pour appeler yango force, appeler yango mapapu pour être et banda ko renaître. Homologue na prédécesseur na Kabila, bango ba yeba ki aza Rwandais. Aujourd'hui Kabila abani ko soutenir M23 parce qu'ils ali batunaye azo côté la bango. Alobi ba Rwandais bazate. Siko boye mboka oyo. Boyoka kama kamole sala kabilo ndengeni. Tant boyoka ngo sala kandengeni. Personne a lapidé Félix Antoine Tshilombo. Mais tozo lo bande vérité. Ya place oyo source makambo ezali. Yango boyoki Vital Kamerhe o bazalaka na elongo. Oyo ayebi makambo oyo. Oyo bayebi wuto Genève. Tikilo bakilaki na Nairobi tikilo lelo. Ndalo baki azaka kanyende ko se prononcer. Mutu oyo akoloba zate parce que bino nyoso oyo bozolo ba makambo boyebi tina ya makambo wala te. Bande kolanga. Tolinga nation oyo. Parce que nzamba ko telema. Mvuluzi ayaka. Mvuluzi ayaka. Qu'est-ce que signifie mvuluzi? Po ayaka. Nayebisa kabino. Péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Parce que molimo nde yaki po na kolonga. Molimo ya bokasi ya nguya eyaki po ba Congolais bazala ini pe batonga mboka na bango ya sika po na accomplissement ya maloba ya Nzambe ekokisa. Yo obafoué po na koteka mutu likolo ya bokonzi otali ba intérêt na yo. Ndekola ngai ba juif, ba scribe, ba pharisien, ba boya kitangu, Judas akende kozongisela ba mbongo na bango. Ba sala bilanga ya makila. Mbongo wana ba somba nango bilanga o balobaka ya makila po ete makila ya mwana moto nde kitaka pour la 3 pièces wana. Alors 30 dernier wana ebotelaka Judas loi. Ebotelaka loi. Liloba ya Nzambe le kakate il faut s'accomplir. Po ezali oui et amen. Azali mwana moto te po akosa. Alors biso tozo banga ka Nzambe yango toza ko avertir bato. Yango moni ngai na lobaka na lisu ya koyebisa mwana mboka Martin Fayulu Matidi. Nzamba lobaka na tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'ai donné. Soko yoki Nzambe malamu te. Travailler tu seras humilié. Bazoza ni sayo force. Eh, mwana mboka Félix Antoine Tshilombo ko baluka na ye. Moi je sais soko ki mal. OK, yo raisonner bien ta ko baluka. Tango ya ko baluka Nzamba ko rejeter yo. Nzembo moko na sosi selanga baloba mokonzi Saulu apakolami mafuta kende ko boma maleki silisa biloko nyoso kotika eloko te ata mokote ndenge ya Nzambe alobaki Saulu kotika eloko te ata mokote ndenge ya Nzambe alobaki balobi
Pona kilikili ya Saulu nzambe aboyi ye po atosaki te liloba yawe abomaki biloko mususu ezangaki tina abateli ya gaga na bomoi de pona kilikili ya Saulu na miso bapesaki accomplir yango te yakuti biloko akuti banini misu na eluli biloko azwi abomi biloko ezangaki tina abateli roi Agag na bomoi nde nzambe aboyaki David ayaki histoire ya Congo yango oyo ezokende po ete congolais azwa indépendance nanga okokufa barwandais bakokufa naza kopromettre bino to supporter pasi mais totie like epai ya nzambe mokeli ya Congo totala ye tokolonga guerre oyo ezosalama na Congo ezali pona biloko na biso nazosukisa abochelanga papa Ngwanda Kabuya l'homme puissant to bundela mboka toza na pasi toza na nzala toza na minyoko makambo ezebele mais to boya nzambe te po le keke oyo po nzambe wana kopesa biso motoyo na nkembo la sima ya makambo oyo mais yo oyo za traître ya République démocratique du Congo yo oyo zo pesa accès na baloki ba boma bato ba sala bwe ndekolanga nzamba zo mona yo nzamba zo tala yo on ne peut pas dialoguer on ne peut pas négocier on ne peut pas se rabaisser mais plutôt on va déclarer la guerre et la guerre est déjà là biso to kobunda bana oyo zo boma bana oyo zo torturer bana oyo zo sakala na bango zo capacité laisse-moi te dire nanga tu es déjà un homme mort Kagame osa déjà mokufi pe eko s'accomplir bientôt bino ba rwandais oyo bosala mabele na biso to batela bino to pesa bino esika ministre la bilo uti koloba to sala bilo mabete mais tellement bino bo envia mabele na biso depuis mais tellement bino boye ko sala biso mabe bondi mateke la mabele oyo bino bokoleka bondi mateke mabele oyo ko sala ya bino biso na bino peu importe dire ya tango to ko boma bino biso ba congolais to ko boma bino po to zwa paix éternelle toko négocier te politiquement bazo sala makambo na bango mais spirituellement et physiquement to bunda na bino pour la paix et gagner na RDC que vive la guerre avec babomi na biso et to kolonge to bawala. Merci la Kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne comme ça la routine papa Ngwanda te. Merci na Pape Dje directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi Paris abemiso babiso maman et Eugénie Manga Valérie Petelo Nzambe apambola bilo place no sobozali lik makanaki prisonnier de Jésus la patrouille la mort nous vaincre bino sobona Canada boza partout bo s'abonner bo like émission Jean-Jacques Langala mboka ya Big Daniel Ngenda yanga mokonzi na Angleterre famille Tamutunga ya Nikota Mutunga partout bozali to bundela mabele ezali kambonde ya mabele sangwema les kamba mabele sangwema. Que Dieu vous bénisse, que vive la paix éternelle et on va se battre avec nos ennemis. C'est en 1930 que les premiers immigrés rwandais ont sollicité auprès de l'administration coloniale de l'époque leur transfert de la région de Itombwe vers la colline de Mulenge. It was in 1930 that the first group of Rwandese who came applied for a special application to be allocated at the colony of Itombwe and at the colony of Mulenge. Vous retenez ici pour la première fois le nom Mulenge. C'est une colline et une rivière où les réfugiés rwandais de l'époque ont demandé leur transfert à l'autorité coloniale pour être installés sur site.